Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekae. Je vais temps belé. Merci Balandinio so oyo. Bozo landa biso na moment oyo Malolo la congolaise lelo nazo yambela bino artiste monene oyo aza chanteuse na biso na mboka ya Lyon. Vraiment alinga to solwane moi muke pour la promotion ya nazo kokate na émission mabi olikamnene boy déjà. Bonsoir bana monde entier, bonsoir tout le monde, bonsoir bami na ngandenge vraiment bozelaki biso, ça fait plaisir. Donc boni misanga pour na mona ba kombozo défilé te hein. Moi na batena na connecté te. Ndeni niyo. Na minute Malolo la Congolaise azolanda yo hein. Bonsoir Malolo. Je t'aime beaucoup Malolo la Congolaise, Loris la Congolaise. Malolo. Oui. Babi mtaokanga na Paris wana yo kwa Malolo. Umela. Merci vraiment Balandinio so oyo bozolanda biso na mama oyo artiste oyo nepse bino na promete bino ke na koyamba lelo eza yeyo Hiroshima. Vraiment na lingi apato banda masolo na biso mekana kopesa na badine so balinga kawe bambote après tous démarrer masolo na biso. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous mes amis qui nous suivent, vraiment c'est super gentil. Botiki ton bino, botiki makamna bino. Boye vraiment Kolanda biso. Et vraiment premièrement la pesi bino nous bonsoir, place Rosalie et puis na 5 minutes vraiment merci beaucoup. Boumela. Et puis merci à toi mon vieux Edino image quoi. Na ndengo pesinga opportunité oyo hein. Moi c'est Tiffany Hiroshima pour na ba éviter na sa chanteuse na Lyon. Voilà. Merci boyoki pesi moi muke moi biographie mais apesi pena malam mingi te mais to tuna e biographie na e penza et Tiffany Hiroshima to yebaki yo na nzela mususu mais to monyo komi na nzela mususu alors to yeba nanu pesa biso na moi biographie na yo kokoma na yo koma lelo to yebi na nzela ya kopanza sango melo to monyo na makamba ko yemba elo ni pende pusaki yo otika na yebi soko tika pe kota ya kopanza sango to zakaka to zo sangsane so mibale te na tika vraiment na tika balobi moi azana makolomi nei malanda benzela oui si ouais na tikeli Edino image na tikeli bino ba Edo Flash na tikeli ba viela ngai Didier Masuki donc na tikeli bino quoi. Donc yo landi na lokolo mususu wa lokola muziki na landi na soleil wanga papa gu quoi oh mais oyebi kenzela wana pesa moi pasi hein oyebi yango koleka kutu nzela na biso te musala nyonso ezalaka pasi ata bato bafanda bakibanda basenga mbongo bamona pasi na malili na mbula baza wana na libanda na moi bazosenga mbongo bamona pasi donc musala nyonso ezalaka pasi eloko ezalaka siko important olinga musala na yo ay makamna oloba Loris la Congolaise ayebi soko lingi musala na yo donc ateza pasi nini pour arriver même nzambe a resunga yo
Alors nalingi nayeba eloko nini epusaki yo okoma lelo chanteuse to eza makila to olandi ka lokolo ya bandeko mosusu nde basalaka mwa musique yo pe olandi bango to ezalaki penza vocation na yo? Bon, koyemba musique eza ya makila na bandango depuis bomona vraiment naemba na l'église naemba partout nde naleka na émission ya bato ebele na lobango ke nakenda pe teste pa tiang na biso akufa Sœur Marie Missa moi azwanga na teste mais lokola nga naza likolo moko na Gabon likolo moko na Congo nazonga nanga Gabon na continuaka te mais na Gabon na yemba pe na ba église kaka to enregistre tout pa cassette donc eza pe ya makila yango babotama nango soko au moins musique ba forçante soko botami nango te eza pasi tango bando sala okoka te otika yango yanga penza ya makila na botama nango. Donc tant nango siko ekokisami osala yango. Voilà, tant nango siko ekokisami ndeka ba walikam na likambo za na tant nango. Alors todo solo la mamuke auto bimsamwa namona ko auto bimsamwa clip moko boye. Oui. Est-ce que clip wana tokoyi kozwa yango na YouTube ezali? Oui, na auto bimisa maxi single kombo nango 100% Hiroshima. Maxi single eza na 2 chansons. Chanson moko ya rumba, chanson moko ya sukusi ya générique. Donc nzembo ya rumba eza nzembo na dédié qui vient na ngai Aimé Pinga libulu ezanga suka na Lyon que je salue beaucoup mon oui. Oh. Yebesu libulu ezanga suka. Aimé Pinga libulu ezanga suka état hébreu territoire occupé. Alandinga yo be libulu ezanga suka. Oh menga général de fois abatisa ki libulu ezanga suka mokakoswa. Ya solo yebe libulu ezanga suka état hébreu territoire occupé. Donc la dédié qui est rumba wana parce que mythologie à Tiffany Hiroshima ezali na salle la plus banzembo eza dansant ba soukous de quoi banzembo neti un petit peu en français tout ça mais ça moni nzembo ya rumba on a ça moitié congolaise nzembo ya rumba na dédié rango ce qu'on a bande kolonga ba congolais mais tant nga na salle la moko na salle la banzembo neti ba soukous ba makosa ba lomo abo alinga ngotro. Donc il y a YouTube sur le Tiffany Hiroshima banzembo na nganya sur Hiroshima ya rumba et pinga o ya soukous kombo nango eza na français titre nango ezali tu vas trouver sur le Tiffany Hiroshima tu vas trouver roman nango na sali clip te mais audio eza déjà audio eza déjà est-ce que Tiffany carrière na yazo salango azana batu simana e o bazo soutenir eto azoluka batu to azaka ye moko? Bon, en tout cas, soutien à ma casse, vraiment, ma producteur, Bazana Noté, non, ma monanité, n'a profité de l'occasion, n'a là vraiment ceux qui va prêtre, ma producteur, Bazali, petit Nabinoye, Tiffany Hiroshima, bon, peut s'en confiance pour dessus, quoi. Mais, bah, tu vas soutenir, n'a pas mis Bazali, bah, pour maner antivirus, bah, Yves d'or, beauté d'argent, depuis Kinshasa, DJ Daddy, depuis Kinshasa, donc, na niveau, il y a Lyon. Ba vient na pe ba Aimé Pinga bazo soutenir Alpha Moku a Joli Maemba Nadia Misamu en tout cas basé belé ba vient na depuis Suisse ba Tony Delanga en tout cas so bango te même boulot bazo soutenir ça bango boulot hein Pelika Bongo na par nanga pe na lingi na pesa yo Monsieur Borel Manena Nzimbu Nzimbu oui bien na ndela yo ki boto yebali déjà façon nanga ya kolinga Borele bon combien école ya ye wana Monsieur Borel Manena Nzimbo azali wana pona ko soutenir ba artiste na biso ya mboka Congo ya Willy Sionga aussi na sala tuna contacter ya Willy Sionga pona Hiroshima ameka ko soutenir yo na niveau ya management en tout cas baza moi belé na Paris awana Africa Future Papi Mangunza aza aussi ye ba soutenir ba artiste na biso ya mboka Congo vraiment Papi Mangunza loko zolanda nga wana ye chanteuse na biso yo Hiroshima
tozolela talaka bino sabino mobulu Hiroshima yeyo azoluka soutien na bino vraiment botika ete soki ndeko alingi musala na ye tozala wana po totia ye mwa loboko po akende be liboso ya wili mucheni foi bango ke malolo la Congolie aussi na côté management aza makasi ya fongo na ye ya malolo tika petit la ega boye to comprendre te elobi na via na pati mbengani tozo comprendre te malolo vraiment voilà quoi ba wili mucheni vraiment boyoka biso bo soutenir biso vraiment sabino mobulu tozawa nga naza coaché par vie nga Arc-en-Ciel Zola ayesenga pena pesa ombote Arc-en-Ciel Zola merci donc naza coaché par ye et puis arrangeur na ngai Abraham Solo Studio AB Studio na Oulin donc bazo coaché bazo soutenir mais tozaka na besoin ba producteur tozana na besoin pour vraiment mobulu. Est-ce que vie ya musique na vie oyo za ko ça avant différence ni moni na katwana bon différence ya makasi parce que on a ndo ça avant ezaki na ndeko forcer mais vie oyo musique on azo vivre pendant passion na ngai nazo jouir ndema nazo jouir je jouis de ma passion donc voilà quoi nazo sepela vraiment même ba producteur bazate même ngamo nazo souffrir nazo bimisa bala ngamoko mais nazo bimisa eza ba batu muso alinga bimisa mbongo po mela masanga eza pa na ye mutu muso bimisa mbongo awosomba leka ba jeu vidéo azoba ngalo bimisa mbongo na kuta ba studio eza passion nga nazo sepela nga kaka na bomi ba manga mususu komela masanga trop te kosomba ba dépenses inutiles te donc nazo sepela oyebi ke nzela ya musique eza na banzube ebele po bayeba Hiroshima Tiffany Hiroshima banzube ezalaka mwa ebele oyebi kaka ti nayebi esenga basacrifice ebele oui est ce que basacrifice wana so lelo ekomi ekomeli yo liboso ondima yango basacrifice nazosala déjà nazosala bayomisa balare ebele bapromotion heureusement na bato na nga bazosoutenir nga lokwa bacarmel kitoko le minéraire na mbandaka wana epa na nga emenga mbe ya mputu batiaka musique na nga tout le temps so nake na nini epa ya Eric Mavungu restaurant chez Eric Mavungu na Clarisse Kabwiku bazosoutenir ngai mais yango naka basacrifice et puis basacrifice mosusu ezalaka afosala baprière avant lala otangi bapsor nzambe voilà babi ya prière eumelaka ya nzambe eumelaka mais so pozwi yango succès nango mpe eumelaka 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 mais so pozwi succès eumelaka mpe neti charmante Chibangu alobi abina tu na yo abi ke nzela wana esengaka mwa mukele esengaka mwa makila nzela musique est-ce que soki lelo aloba si saide na loba charmante Chibangu abina tu na yo nzela yo poni wana bi ke nzela ngo esengaka le mo pe makila po echele mata te makila te balobi te ça na danger de mort danger de mort babi ba ko mutu te me mutu nde fois ça la keba quoi et le bilan va et le bilan le gola ba ko mutu te me mutu nde fois ça la keba non c'est pas obligé pour ba au moins ça peut kana vie ba msu bazwa mbongo na travaillant akenda ne mutsala bomba mbongo tia mbongo de côté a compte riche mais ba msu ba kenda mona banganga bazwa ba mbongo ya rapide musique peut zapper bongo soko lo biozwa ngo ozo succès rapidement aucun mon nganga obomi batuti mais soko o mayele kaka mayele au travail oyebi que le travail paye non biso la famille biso nga la famille nga to simba ekiti la famille nga so oyebi ke ba artiste na biso mingi o bazana mboka France awa ezo manqué bango bon discipline na musique yango zo mona ke ba telengana so bango voilà c'est est-ce que discipline wana yo ozala nango
Mais oui. Pour essayer la musique, pour la musique, pour réussir la musique, et c'est aussi discipline. Hein. Discipline, oui, naza mutua, moko mwana na bunga parce que bamaka mususu to bande ko sala ton nazaki na nu chanteuse te. Ezo manqué ngai. Ko manqué nga makasi, mais ndeko lobi discipline wana soko lingelo ko na yo fo mi pesa pena discipline pour et marcher ma. Nazo panela ngo pena na otela. En tout cas na Hollande la discipline. En tout cas, merci Benza. Vraiment, soko Hollande la discipline wana yo salo bien parce que tu es mingi na mboka France wa bazé belé. Ba ozota ba contraté parce que discipline ya te ba pesi ba sacrifier ba carrière na bango na komela masanga na ba bar pamba et pourtant musique c'est aussi faut moi aux amours discrète hein bango discrète non. Ouais. Aux autres travailler et puis na moi ko bata maman ko boye trop libanda et diminuera aussi valeur ya mutu zomona vraiment c'est la mingi carrière na yo kene liboso ngaza simana yo na ko soutenir yo ndeka na panza sangwa mboka sangwa Kongo na ko panza pesa sangwa Hiroshima Tiffany. Merci beaucoup Bibiana sera la peso Bibiana la peso bambo te paso ali vraiment sikoyo ba projet na zanini ba projet na onano. Bon, projet pour l'instant, on a préparé album. Il y a 10 titres. Hein? Abraham Solo Benganga, mais en direct, moi, Abraham Solo arrangeur Nanga. Donc, le projet de nous avons préparé album, il y a 10 titres. Mais pour la Bimsa, album, on a malamoro boero, coûté très cher. Donc, na Bimsa qui est mis balé. Oui. Si koyo, nous avons préparé fin juillet à Wato Sali featuring. Na vie Nangai Soleil Wanga Babu. Wembi na Enzembu ya Mosquito. Na Enzembu moko eza dédié na apport maneno antivirus. Donc, oui. La fin juillet. Donc, nous avons mis ça comme au contact de Cadiz. La Cadiz, on a salé l'album, 10 titres. Donc, le projet est un projet Zalina qui est de Maroc pour que ça la clip il y a un temboulanga ou eza audio ou eza na YouTube. Donc, il est Maroc pour que ça la clip pour na projet nous appelle na donc il Kinshasa pour la promotion nanga pour vraiment musique yo eza ya budget eza pena carrière on a zone na sala. Donc, la ligne na niveau il y a Lyon déjà ba ebinga na niveau à Paris ba ebanga na niveau à Kinshasa surtout na niveau Kinshasa vraiment ba ebanga quoi. Na ebi kende na sali featuring wana na vie nanga Soleil Wanga ye pas appel na batu na e balandaka ye à partir de batu na e balandaka ye bon neti ba Fanny Smith Wanga Fanny Smith Wanga la pesi bota façon félicitations na mon mariage na yo. Donc batu belé on balandaka vie nanga Soleil Wanga pe ba boye ba pe petit na bango Hiroshima à travers la prochaine phase de la featuring de la batu pour le roi de MJ30 de rétro featuring naie. Pourquoi pas featuring la vie la faire Gola Fadi Kupa donc nenge zala kaka popé sangwa Tiffany pe kende pe na niveau pe ya bafana ba. Si. Alors 5 étoiles de Love Arbi artiste bayo bakay na mungongo. Est-ce que tokoyo comment mungongo na moi improvisation na eloko moko boye ata ya bakolo ata ya yomoko po esa la pe balandi o balanda biso bien. Oui, mais je m'excuse kaka pona nazaki na concert samedi oyo animateur azaki tenga mona bora ba cri. Donc mungongo pesa ya okende la salaka mo eloko pona za artiste il faut na sa eloko ya il y a bien ngai et mepinga le roi yango ne muteza na marché quoi. Na kende ko wapi ngai Tiffany na sala ko nini nga mama na TV na beti libakuna telwe oh et dis nos images à maman à papa boya kotala lorisela Congolia mwana mobali oyo est-ce que azali moto est-ce que akobala ngai na yebite etamboli ya bandelu elobeli ya bandelu Nadia Mistamu Mati Passionné le roi des Amunda. Merci vraiment en tout cas oyebi pourquoi la bête la maboko eza la artiste mingi soko sengia yemba il faut kosola nanu mususu
Artiste mususu il faut que guitare ça la pas yemba. Mais au yembi note sans guitare, au yembi penda propre en tout cas félicitations. Merci. Alors, il faut qu'on te relouquer là yo tête tenda Maboko Bank. Na choisi matata faut ba soutenir yo vraiment pour ça la penda bien. Na vous comprenez hein? La rousse médio. Ozora marambo yo vraiment la rousse le grand médio te dit tu manga pouvoir d'achat. Bimbanda kande makambo Robert Pumbulu. Bienvenue Pumbulu. Bon, mais la kande to hein Arnaud Bach le champagnard kande to solo. Merci mon vieux. Merci en tout cas bah nous sommes beaucoup peut-être maquiller les pembeni en tout cas tous dans studio mais studio tous dans plusieurs studios à côté donc c'est ça yango besoin aller sur maquiller les beau sata beau et ça la bino bien té mais ça la bino bien pour beau landa déjà vrai chéri liboso ya merci micro pendant ça au Congo vraiment en tout cas Hiroshima nga penza na valider yo to senga yo tous dans soirée moko ya ba Lion de la presse. Alors, Lion de la presse, routine de l'invitation pour y fêter ensemble. Merci. Na moi soirée Rosalawa. To là en tout cas, au sala biso ta playback na yo et puis nous ça DJ Love original. L'original international, DJ Love l'original, l'international. DJ Love na DJ Geneva na sono ale Milandu en tout cas faut batindika moi mikolo babilo kona yo po tosto mesalanga nango déjà pour mukoloka live rozala et inda nango kaka inda kaka inda vraiment bien nga Germain Balai Alpha Mokua place bozali boyoka vraiment ba projet oyo botika petit na bilote quoi na besoin na bino Germain Balai merci toni toye basiko yo kokitano pareza campo to ya koyamba yo to sala na yo moi biloko moi ba émission to ko sala pena na plateau pena to fandi en tout cas to bonsango na yo na privé et puis to royeb ça peut to royeb ça baninga que voilà to so kita Paris to sola na privé vraiment to kana po Paris ambo nanga donc neza boso ka yo kaka la nginga chu lobi kaka na zo atabisi kaka mama ata lobi la foya malolo so malolo ka solo linga tabiye kaka lobi la ela nga malolo qui demande vraiment to sepela penza to organiser. D'accord. Ba guitariste faut beta penza live na kata studio. Si. Donc to sala live besoin de direct et puis zo beta zo yemba mbala moko ba Hollanda. D'accord. D'accord. To na koyebisa Edgar Mokondi Vision News TV to bongsila yo plateau to sala penza ke to zui to benga Thierry Mogratana to Kimbangu solo to ko benga ba guitariste na biso à Paris ba accompagner yo penza donc live pendant direct pour ya wulision nga lingami makamba bongo ya wulision na walela mo fort vraiment pendant que musika te na ebité olingo ebisa bande konyo bazolanda biso nini Pona toka bwana biso. Eloka na sa bandeko ba olanda biso ba pesanga confiance ndena loba depuis le début ba pesanga litoi bayoka banzembo na yembaka ngamoko na composer yango ngamoko na banzembo wana ngamoko na yembaka yango vraiment mayele ya musique ezali mayele ezali musala pe déjà c'est coli était coli déjà donc bo pesanga confiance bo pesanga litoi. Vraiment, bon, ça l'a déçuté. Un mot, bon, Fanny pe bon, moi, ba, bon, petit peu moi, Tiffany, Hiroshima. Et au ça, moi, c'est bon, quoi. Naza, moi, Namboka. Donc, il faut aider, nga, pour sangala qui n'est pas so, quoi. Pour les grâce. Alors, vous comprenez, à bloquer côté Azali, réseau comme ça, la rabouille. Vraiment, tout tient de comment si. To tsaye maboko akende liboso Hiroshima aza bloqué ouais vas-y ngana loba po ça qui des gars qui connexion qui maki ngana loba na composer banzemo na yemba et puis na bo rapper ba cri na auto sala na auto tia vidéo mo na Facebook na ngai to yemba ki na orchestre na biso ya leader arc-en-ciel zola to yemba ki to sala concert mo ba monde na bo ba cri donc vraiment na sa polyvalente. Dans un make-up robina donc il n'a pas polyvalente bon pesanga confiance bozala déçuté d'abord c'est la vie de mon primo bolo ça la cicatrice la salonga
Hein? Oza lokola DJ Dollar, hein? DJ Dollar, artiste polyvalent. Crie-moi pour la salle, il est là. Boaka ngo fa ba iba ngona boaka to yeba ngo leza to yeba ke Hiroshima mtasala ngo fa ba iba. Bayemba déjà. Babeta déjà. Oyo toko beta lelo toko bila yango na ndenge ya sima e mama. Toko bila yango na ndenge ya. Babi mikolo na opesa na ndenge sima. Mobali na ya solo. Mobali na bozo mikolo na opesa ka na ndenge sima. Ndenge liboso sute to pesa trop. Bayemba ya solo wana. Pesa déjà. Oh, toko pesa mikolo yo toko bila yango na ndenge ya sima e mama. Toko bila yango na ndenge ya sima e mama. Mobali na kozo mikolo na ko pesa ye na ndenge ya sima e mama. Voilà. Mibali balinga koyoka makambo yo te otumboli bango po bango ke bande ko la bisa mibali tango zo ba ko pesa bango sima en tout cas bakaneli yo déjà. Oui bien Ela bilo oriela to pesa ko liboso to mikolo na nenga sima ga ndombolo to bilo na nenga sima donc voilà. Est-ce que si ba bisa yo timbre na yo ozo yembela lokola mama na biso Pongolov nazo yo ka na moi accent ya mama Pongolov là j'ai la bouche elle ngai alo batango melandima te on dit bango te Soleil wanga pa ebisa ngai papa gu apesi mbota passant ebisa ngo mais bon loko ebisa nga na ndima ki kaka yo pe loko confirmer donc c'est que c'est bon quoi non c'est que to moderniser c'est comme maman Pongolov si ozala moi timbre accent moko boye ezobima so ba yoki yo mo bien neti mama Pongolov tazo yemba mesiko ya bolenge nango ya solo nzamba zamba na senga na mwanze momoko ya bandeko na yo ya basi oyo bayembaka comme MG30 comme Cindy bon pour l'instant to yaka mi bale wana onga na zoeba est-ce que mwanze momoko bango okosepisa balandi balanda ote Ndembo ameje 30 000 na linga zara amede ndemne mo boisala amede na lela mo fort non mekala ko sala tota mo so poto sepela peko bon mo balobe ki manga amede papa na amede papa na ebino amede yaya na tipinda zite maloba ya mama na mwana na ye ya mwasi Amedeo yeba ozalili kondi. Wewe makakuta mwana mwa. Awe bien Koyemba mbangu te. Voilà. Elo kona mbangu baya baleka yango wana. Merci. Yaya na misamu. Amede Nathalie Miracle. Amede je suis un ver noir. Voilà. Merci Tiffany Hiroshima. Vraiment, oyebi na bande mingi ya basi soko bika yembela nzembo bandeko mwasi boye moi minene sala maratro. Alors na olinga ozala un peu souple boye, no souple boye et fungula ko si ba porte. Lobi boko kuta na MG30 bosale so featuring et ça peut bien makasi. Là on est là fort. Mingi MG30 azana concert na le 16 awa chez Martin Pozo. Vraiment sokyo ko ya Paris toko kende ndule wana oko sala pe pour kuna live na live hein. Ah oui. Oui. Et au sala bien makasi. Kala ka Hiroshima. Nakata Paris abeti pe mo eloko mo bo sala bien. Tu es sala bien vraiment to solo to bon ça on a privé. Na OCP la magase. Oui. Avec plaisir, na oyananga avec plaisir vraiment. Merci vraiment balandinyo so oyo bolandaki biso na moment oyo en tout cas ndeko na bino ya mwasi artiste na bino chanteuse na bino na si boyoki timbre ba timbre mama Pongolov ezala susute mais ya bimisi yango na kibolenge na kibonzambe encore. Alors to soutenir ye Biblios Lufulu faut to soutenir ndeko ya boye oyo ami pesi kore amen na musala oyo ya lingi muziki.
vraiment maman na biso nga penza naza sima na yo eloko na oni se kobima tindelanga na kopanza yango na ndenge na panzaka bandeko mosusu alors vraiment poto kabwana biso Loris la congolaise azawana azolanda biso poto kabwana biso na ebite moi bambote na moi liloba moko pona okabwana baba liloba suka te mais ezaka liloba pe suka po na lelo mais yeba ke loka to sali lelo peut-être semaine ezolanda to beta su mwelo ko moko po fo ba mesana na yo OK fo ba mesana na yo lobela bande ko so kolanda biso moi liloba moko esala bango kitoko Serge Pafioti vraiment Hiroshima yoti président Bachala Hiroshima yo mwana na bino vraiment aosenga soutien na bino bo soutenir ye parce que studio e comme mbongo studio dépense musique na poto awa e comme nango keba mais banzela azobeta nzamba ya bino ngafungula ba porte na ye parce que mutu moko akangela mutu porte zati nzamba ya bino afungula porte ye mukolongo ngane obeta ebeti kaka alors choisi matata sponsor OK malolo abiso faut ba choisi matata bazala pembeni na ba ya wili musheni na ba tete ndai bazala pembeni wana alors yebisa bango siko liloba moko boye pona to clôturer makamla biso en tout cas liloba suka ezali kaka na opesa bango mbote place bazwami donc ndeka to solaki tout à l'heure babosa na Tiffany Hiroshima te na ba soirée na bango na ba bar na bango moko moi Tiffany Hiroshima et osala vraiment et sala tokos na pesi mbote na bato bazo soutenir nga to koposa na bango te ba o balanda nga partout son naza na soirée concert balanda ngai Nathalie Miracle Jessie Amber Noir Jeanne Pato Yannick Jeanne Pato Bahati na pesi mbote Nadia Misamu Nzongo na pesi mbote na Claudia Mati Céleste Claudia Fashion Claudia Mati Fashion le roi des amours na rata Dijon na Paris wana na omona vie nanga Kotier Kaniki grand prêtre ya Rosana te na moni vie nanga Jude Mbana donc na pesi mbote place aux amis vraiment soleil wanga papa gou so travailler kitoko donc merci la petite mbote na Fanny Smith Mwanga la pesi moko dino image malolo Loris la congolaise la pesi mbote na mutanga Nora Digital azoba la juillet awa félicitations Nora Digital la pesi mbote na bana Suisse Tony Belanga ya Julie Lupembe Pati Kopondo Kazi Manatane vraiment ya bino yango wana la pesi mbote na bamako moko ba femme tendance ba femme actuelle ya Suisse kuna na Paris lisusu kaka na opesa mbote na Karine la corpulence la pesi mbote na Christian Mwabilu la pesi mbote na Séverine Madia la mes condoléances à la papa vraiment Séverine Madia la courage à toi Yona papa Idi donc narata Lyon na opesa mbote na vie nanga emepinga ikulu zanga suka vie nanga Alpha Mokua le boss des boss Blanchard Kabanga le playboy Carmel Kitoro le minerai Robert Pumbulu bienvenue Pumbulu Atila Ndongala na pesi mbote vraiment na Aimé Engame ya Mputu na Mbandaka restaurant chez Eric Mavungu la mère Clarisse Kapunku bambote na bito yango vraiment et donc Papika aimé le boss na botani ote et puis vient na Pedro Mato ya Bali en tout cas pas épelé ça va bien attendre pas toute la soirée quoi vient na Pelika Bombongo à la reine 1000 € na ozela donc Pelika Bombongo bambongo ebele donc pour me la fête aux amis après maneno antivirus ombre noire dans le but moi na suka ya Yesu koyoka bango te baza basongi donc yo continuer à soutenir Tiffany Hiroshima merci merci babi mikolo to pesa na ndenga sima kobotana te ana kriezo bimaki merci vraiment Hiroshima la sepeli ba ino soyo boki mabanga il faut pas soutenir te Tokotia bango na liste rouge. Na boseli le fils Mata Zemi, boyoka Zemi, le fils Mata bosepela. Abeta featuring na bien na ngai général défense au Jene. O penda na o pesa penda ba bonjour ebele parce que bien wana premier featuring toyemba na concert à Lyon
après ça nga chance asa très gentil vieux nga général de fa au Djane Oumela. Merci mon général de FAO place aux Ali. Quand ndenge Hiroshima lobi pona yo, ndenge ngapi na koloba pona yo. Merci maman nabiso Diasona Margarida. Merci papa Ika Delis ya maman Eugénie Ika. Merci Lelo Zabana, merci na ba nyonso o bazaki na biso longo lelo na live na biso. Maman na biso Loris Malolo la Congolia. Merci na ndenge zo soutenir toujours musala yande kunayo Edino Image. Merci na basaper na biso, merci na Tete Ndai Maboku Bank, merci na ya Willy Moucheni Koda Mboka, merci na Choisi Matata, merci vraiment na bandeko nyonso o bozaki na biso longo 5 étoiles de love, étoiles d'amour, 5 merci na Gisèle Wumba le véritable diamant noir. Merci na Dembowe Momwasa Mandefu, merci na Balion de la presse nyonso oyo boza na ligne o boza kolanda émission ya président na bino Edino. Merci vraiment Tiffany, vraiment on est toujours ensemble. Tokozwa rendez-vous mususu poto ça la émission pendant il y a kafu parce que là le to solo li moi un peu vite fait par rapport il y a oyoki moi ba bruit quelque part bande ko bazako solo la moi peut-être kata bango bi ke ah tout ça na liberté d'expression donc ko kata motute ke o tika ko solo la kuna soneni po ao memo likolo pamba biso pe to banga la biso ba problème do yango mais balandi biso quand même balandi biso neti malolo en tout cas balandi biso na nzembu ezo beta eza ngai ya mepinga na tiango pona bao ba yebite ba yoka mwa mukia emepinga libulu ezanga suka yango we oya kotala likambwe mwana mobali oyo eske azali moto eske akobala ngai na yebite etamboli ya banjelu elobeli ya banjelu occupé. Merci. Toko insérango na émission, hein. T'inquiète, toko insérango na émission. Toko ta clip na émission comme ça balandango. Kiki bolingo na bala, mele na pesi yo bango yo tikala yangai. Evi kitoko mokonza bazombo. Nathalie DJ Nathalie. Chanel l'intouchable. Bambo Tebele. José Sala Mobala Mandefo Pembe. Super Anita Lelo. Merci Edino Image. Merci mon vieux. Merci Hiroshima. À très bientôt. On est ensemble toujours. Merci. Bon. Namoni, merci. Namoni, côté merci. En tout cas, Okogi Koti qui a le plateau comme ça, to clôturer ma solo Nabiso. Ok. Et ça la moi tokos. Ok Nabi. Merci. Au revoir, merci. Merci bébé ma jumelle, merci Nano Kolias, Emile alias, merci Nabaino so o bozaki Nabiso en ligne. Vous comprenez gaga tant de ça la petite zanga raté pour réseau hermo et begaga bani mais vous comprendre gaga bolandi ma solo quand même. Il y a ndeko Nabiso Hiroshima pour azabongo chanteuse Nabiso azobanda carrière na ye en tout cas to soutenir ye ndeto mesana ko soutenir bandeko mususu to kozanga te na ko soutenir na sima na ye bongo bino. Merci en tout cas tokutana bino mbala sima ba yenyo so obolingaka Edino Image mopandisa ngwa Congo bo continuer toujours kolinga ngai nga pe na kolinga bino toujours. Maman Jeannette Malangi, ici c'est Paris. Merci Nabalion de la presse nyonso, merci vraiment. On est ensemble. Check. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi.
vraiment ndeko na biso congolais faut tout promouvoir par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. Yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na baidée ya solo lokola Patrick Maloven. À aire d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Maloven ni rara il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo biso moko RDC longa makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Maloven. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, okozwa. Yeza kaka, au pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloven. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes au dans l'avion. Nous avons la petite poli, la poli express, où c'est là des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salmarano sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.